Mbote bandiko balandi émission no vanda ka ebeli ya Santa Bousseka de la presse ndema kambu balobi fongola masolo avec DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Là je vois mon boss Béton Kanyama David balobi mikolo to na système ya béton. Ah, biso a président de la République, il y a Fatih Béton, boss na biso depuis États-Unis d'Amérique, Béton Kanyama David motema maman mami kinga respect ebele et tout mo bo motema na ngeli ya tanzo bezati. Owa ke journée wana ici na motema za la kana. Komela ope. Komela ope ke mukolo mo papa biso ke no ke ngali ona yo eza makambo nzoto te, mais lelo pela to beta masolo ndi to bandane tozo ko évoluer na makambo bulu. Komela na to komela na to fanzi donc to fana biso to lié to seka to bita masolo to kutana kabe bina zoko boye to kutana na uzala boye isino réunion c'est ça ma bien donc masolo na pesa la rabe c'était quelque photo que kana mbeto boli moi sexy boli moi ka sexy de façon fana na façon fana na partenaire na yo façon za na ye on a déjà da solo c'est pas que on a dit pour lui donc 1 plus 1 égale combien? Ah, bon, c'est pour faire Patricia le bango à Ngomusoko. Nabi Keren Bajoko. Mais quand tu peux essayer qui est du sous-sama comme on a Bolingo, est-ce que Bolingo vraiment Bolingo ils ont toujours qu'un bon côté. Non. Bolingo, ils ont vraiment bon kaka tout pour et bien là quand ils les babengwa, bien c'est 4 de la presse. Biso Bolingo d'autant ça on a sambon Bolingo ezati. Maladie. Sambon Bolingo ati malade. Oh, je n'ai pas les belé. Ok, oh, et voilà, moi, je suis déjà malade. Ok, je suis bon, bon, aussi la pécaca, aussi là. Bisous, basse de rafler. Donc, oui, faire des alphes qui tombent pour qu'il a un moment, il faut s'appeler un pas. Ok, bon, il y a beaucoup de mal aux habits. Il a dit qu'au côté au bas, qu'il y a un moment, il va façon mon goût. Délicieux. Délicieux. Du côté au bout, bâtir au moins, il casse mon côté, il y a un cao qui doit pouvoir être. Faut ça mutu na yo moko bike wa linga pe linga ye lelo likambuwa sala na po ndenga ndete ka ke mbongo bolingo ke bomo non eza bomo ti mais ka seko ko yebisa ba oyo ba vande bele et surtout mingi bande ko langa basi bino to za trop na poto bokomisa mibale lokwa ba esclave bande ko na biso pe mibale oyebi ke mwasi ya lobana eti okomisa pe ko esclave na yo est-ce que ko tricher na bolingo ya kitoko ti eza kitoko pourquoi côté china bolingo eza kitoko te ya kitoko te kwani moi si azara mibali te moi si azara kana mibali banda bokoko na biso mobali abala mili mobali obala basi nyoso alingi mais moi si non mobali nyoso zana ya autriche eza na mabe mais pas mibali za normal. Ah donc on comprend que biso mbalo ko za bon ta 4 5 minutes linga ngaka. Eza kana linga nga yo zwa so na nga yo kipenga yo linga nga. Yo basi ndeza lisumu. Biso bineza la lisumu. Na aussi babali yo donc ko tricher so. Mabe, na baluba kutu basala lo mu bebenga ngo chibao. Umeki ko ekandio. Mubala no mona baluba, su baluba. Baluba linga nzoto. Ah linga botise linga botise no mais yo mo so botise mi bali steak. Mabeli sumu. Mabeli, mibali mobali ko kota basi combien? A utika ka mobali ngati. Biso neto mona. Keren Bajoko meke pe ko yebisa ngai, bato balinga bato pona amour intérêt. Meke pe ko classer bon que amour intérêt. Eza kitoko tu eza kitoko te. Eza mabe. Amour intérêt ça mabe. Et bon mayo un jour. Ukuta na mtu mo bwaza mbongo makasa bebe na mbongo achilo pe mbongo pe mabe. Conseil ni oyo moni okopesa. Conseil na opesa suko sala ngotika. Muka mutu oya yo kwa lingi ezala be. Moto mutu alingi wa peso ma en esprit. Muso alingi wa peso na ba mista na ye. De moi sai. Moi sai. Ezate ke mbali so sa mbongo te yete parce que lo bien mutu to éviter. On sait jamais. À cause azana moto bozana e kama wakoma na ngo. Abika kana ndo joko na fana na pasi na disengo. Yekani. Respect mon bezali donc molingo ya mbongo lobi na ngo ko rumela te okota mabele donc ba po rumela mutu folia mutoki na yo mo so le mutoki ya mutu o rumela te ya solo eza bongo donc est-ce que comme si nzoto na yo lokola connex comme ko teka ona bato bana teka ona mutu azala mbongo mais mutu ko tekela po ebite eta dame na oyebite donc ya ça na ka juste na pozo ba chance ba fi pour ya koma mbo le bimine ko azuka mama wana kesa lo pe mama
eza bongo babete mosusu aza mbongo te aza mobali te te mobali mokene ya monene azala te mobali atikalaka mobali. En tout cas, bien on va comprendre des cas infrastructure la chaîne de l'épanouissement. Les gens quand tu as qui un système moko biso mi bali photos avec la valeur na biso. Ouais. Ndenge mo ya bien. Et ça va biso bisusu na koza na mbongo te. Mais na bolinga petit mo boy. Pesa on fait respect makasi. Ba respectanga comme il faut. Donc na ça ba là on a ko pesa. Oui. Toza kate que tu beta masola mbeto te et on photo partager ba blog et côté sur la profondeur makana ba tu ba tala ba comprendre que ba petit ba ko musika mo bon ko ndi ba salite biso to soin et donc amour intérêt za vraiment qui to côté na ko baksa mo mukeka na sima ya le design vraiment qui to côté je suis ba biso ba jeune to linga na biso mo wa bolingo mais autant na poche ani l'autre na pesa pecho est-ce que bino mo ko mela bino ba kamo bo tel pe ate o comprendre qu'il y a na ko ani l'autre na peso na za mo na idée oui et ça la ka nga pe na sala mo na sala mo ba na linga mingi asa ba difficulté mo bo on ma ko aider ba telo non na sala on a sala mo donc ça ka nyoso na ka bolingo bolingo kaka nde bike bebe na o eza ba difficulté mama boulot za difficulté mama lamba de temps que ren ba jiko no mo na sana na mo ma desa na bebe na la difficulté ma décalé non sombela non sala na ba façon na ngaya non sala donc bel o ma lingi ni pa linga non sala na ba façon na ngaya o ide ya sana mo c'est que le roi za mo de na kende na tika libolo boy nateka pwe denga na chama silmo banzaka ndekero bajeka salibi no lobi na ngokota mabele o monde ozama vimo pola. En tout cas bon comprendre vraiment que non tout ça la contre-valeur nga sona zanga mona pesi et puis so zanga tout ça kana mo tout que ba biso me belle tema ba misa biso na bankoro tout ça ka toujours ser charge ya makambe bele to abi na ba famille quand même tout dans la famille le temps on le babouina puis ça yo bisu ko vendre respect na raison na les pourquoi ni belle musus bazala asa nena ngo asa mbongo mais a tester aussi ko amime pe ki ba boy a telo so bébé est-ce que oza sumina nga mo shisha on telo aussi on va tester bébé sina mo miskide oso teli non mbala zane lulu kutoka singa ngabo ndenge ni nogate nzoka ndiando ndoka mama na ngolo usimbi na ndawa asieti do to mbala ufani na ya noso bati bebe sina mo cigarette na fini e marqué pe ebike peto ndisa bosana bolingo mboko so kumpula moto tika kaboka boni bebe mama na bouquet imopo menga dépasser les $50 ya pesi na 500 ndeni comprendre maman comme donc c'est que bolingo mbongo za mabe donc vous comprenez que bolingo ils ont solo ils ont monté ma tout ça lingio déjà ici en tout cas tout lit tout banana so que nous chiter mais que rien arine qui monte au bombe la bateau nebi ke fena landry monda Landry Monda depuis Turquie qui est Djoko Pesio maman na ba mbote donc na Djoko Starline ba partage l'émission ba lela au Djoko ba gros bisous. Elvis Clovis, Elma Clovis, Moussimo, alors la permission au Ramazani Ibuba, Iber Zambia et mange, Lili et surtout t'aimes pas ma cambiya araignée qui monte, c'est Valentino, et ma maman est araignée au nez en plus. Nzapa papa poto azana takanzapa papa poto tambonga luba azana linga kiran majoko ngofola mona arenyoana ndengo matila the king kalino the king chassa déjà n'attend pas aux éléments on a fait la ngoma côté banini okena je souhaite to pesa maman ko ba numéro et ça la bien après maman souka na mon numéro de contact c'est plus 143 85 00 90 361 85 00 90 361 en tout cas venanga brisimbo mabambo tebele de Lisien na solo balobi extra musique mobimba zaparo de guerre venanga déjà Nathan ni dozo makambo keren moi quelqu'un banini molimo la mère déjà Nathan
mon message non mais tant quand il y a répondre yo bah il va ma téléphone donc suka na bike no répondre ka kaso na zichombo na bosete papa nzapa poto ba bi mo la poto ya tango galito kukabila mo basi o ya makasi donc Hubert Nzambe a image mon boss na bosete beto la vie de béton, moteur, maman, Keren, la position. Mon numéro de téléphone. Mon numéro de contact c'est plus 243 89 57 14 669. Plus 243 57 14 669. Sur le Béningaï ou aux on appelle mais na WhatsApp en tout cas, araignée qui monte, 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 monte. Araignée qui monte, 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 monte. Et Keren qui monte, 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 monte. Quel sous araignée qui monte, 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 monte. Et Keren qui monte, 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 monte. En tout cas, bien au bon moni, en tout cas, on est presque à la fin de cette émission. Quant à moi, c'est 4 de la